Il y a ma casse peut-être tout parce que ça va ça faut ça va commune oh vraiment et ça va commune oh ça va lisu ya Kinshasa et ça va commune ça va tala ya Kinshasa terrain ya sosa donc bato belé ba terrain sosa bisike za la raté terrain ya sosa ya ngoyo terrain ya sosa oyo et bimisa ba joueur et belé na commune ya Kasavubu terrain sosa oyo et sur même ba sport tout ba judo ka ba bima ba lutteur, ba boxeur, ba presque ba champion mi za bisika oyo moi sport à loisir et salama. Za bisika oyo et pe sera honneur ya commune ya Kasavubu parce que la commune ya Kasavubu nous appelons là ba terrain militaire. Donc hôpital oyo za vraiment hôpital moko yebani, vous a parmi ba hôpital aminene vraiment na kati ya commune na biso ya Kasavubu vraiment et c'est like Sabine on va nous ba découverte que ah bolaki c'est le roboté oh ils ont la carte ya commune à Kasavubu place to rota matame na biso to faire découvrir bino donc ils a force o ekabwani soko ke tout droit boroke de ti wileri obimba gombe soko beti na gauche nanga oke de ti prince Kasavubu bisika to ke chitele soki droite nanga disons et puis gauche nanga oke de ti centre d'accueil au viré sayo donc ils ont le coup là au point il y a force sur Asosa. Donc on est là. Jusqu'à expliquer nos places on a télé vraiment zala qui n'a pas ni de konabiso ya basi on peut pas la sala rapé cop parce que vraiment benga ngopé cop pour musa nyonso pe ça mo za musala ba cheli bazali souvent au télé ah mingi ba de ba ke ba prêter ba de ko bimana mugila gila so mbeli moi bien na des zala kaka du moi tienne na ba négocier kaka ndenge zala donc baro yo eza baro yebani parmi ba bara minene na capitale na Kinshasa parmi ba bara minene na République démocratique du Congo parmi ba bara minene na Funa et puis na commune ya Kasavubu donc mugila gila yango wana yeleo to yeli susu botu nanga nini ya biso podcast balobi abonnez-vous massivement na biso podcast bomona ba découverte bomona ba émission ya ba elubu bomona ba émission éducative non biso to telemi awa na ya biso podcast ya on aza ko benga na bino bo dobika sika ba komi abonnez-vous osika ka lisapi o dobiki na rouge wana allez dobika bana ko dobika na abonnez-vous massivement na ya biso podcast boko raté et le côté ba information ya sûr et beaucoup na ba gag beaucoup na ba film awa na ya biso podcast biso to télévision bako na biso awa allez abonnez-vous massivement les trio balobi ceux qui bolingi bomona ba découverte ceux qui bolingi bo sepela na elengi ya chaîne bo zapete botala biso ya biso podcast biso to telemi makolo na biso awa na ya biso podcast merci les trio. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani
Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, Moukisse Matite Belé. Entre Mali, la pli, coup de presse, mais ça, qu'on a la Maradona d'Afrique, qui joue dans le milieu. La gauche, je vais vous émission dans la remercier, ma boss, Nabisso Moussa Bozali, mon boss, Roni Malundama, mon boss, Yannick, sans oublier notre boss, Checking, pourquoi pas. Mais remercier, famille Mathieu, on va s'abonner à la chaîne, on a notre maman, Maman Laura Chou, Motema, ya. Boss live on a mère boss na biso na saluer maman bandeko vraiment ba s'abonner na chaîne ba bazala raso qui te lancer l'émission na biso ba banda côté là on ba déballer na souka ba liker ba commenter ba partager vraiment la possibilité ba mbote avec vous savez là partout dans le monde ba na poto ba diaspora donc lelo yo to sali bino ça la bino maman la découverte la surprise donc lelo to là c'est bien vraiment moi parti à commune ya Kasavubu on a saluer na ba membre ya Kasavubu Moro News vraiment ba na Kasavar atongo ba mbote na bino président Philippe Lou vraiment donc pour nous allons vraiment rapidement nous l'accès nos places on a ça bon direction il y a Sosa oye bani vraiment direction à Sosa wana sibanga bon Prince Kasavubu et Kaboli Ngiringiri na Kasavubu. J'espère que bon la TV za radio te les commune à Kasavubu par rapport à ma commune que commune à Kasavubu commune moko commune différent na commune belé parce que bandeko e botika biso ba diaspora wana poto bokenda mikili so boye na commune à Kasavubu boso na moi ba venir musu ko compliqué parce que ba presse koti bon bah supermarché tongami ba place bien connu place dans telemi ceux qui besoin ba pour à l'époque ezaki na ba boutique kaka ya bande ko bande côté ba ma benene zala kaka melelo yo par rapport à ba innovation nemboka ba mozo kende ba sali quand même métro mart supermarché oyo do sungara bande ko baza na zone oyo na secteur oyo moko so mama biloko supermarché ka ndenge zala babi na Congo to zara lisusu na ba ni mo four cité donc voilà déjà pour avancer avec mon caméraman en face nanga wana za bongo église ya Armée du Sali donc église Armée du Sali et ça vient école Armée du Sali wana bana batanga ka ba formation malamu et ça parmi école minene oyo et ça na kati ya commune na Kasavubu voilà na komi côté mura nanga déjà na toujours na direction ya Asosa oyo yebana et ça même direction oyo ba honora président na biso président Kasavubu vraiment sur le cœur en penza na bi à la prochaine to avancer qui na groupe qui pose on a bisika ba honora pena président biso Kasavubu que to ba na Kasavubu to ngapela commune na biso avenue oyo to le cas oyo eza bongo première avenue na elle ya presque Kasavubu eza bongo avenue Sandoa. Donc ils ont marché toujours pour donc l'accès bino TV za radio te parce que découverte to lo sala la découverte to faire découvrir ba mususu o ba yeba rapena Kasavubu malamu te parce que ko sala em sunga na bi Kasavubu muto azotala nga ebi Kasavubu te donc to sala la découverte to so rapena te ko expliquer ba tout vraiment jalousement pour muto a comprendre donc place oyo to ça oyo j'espère que yebani za marché yebani marché ya ba mabende ba de so bateka ba pièce ba mituka ba de baté donc a penza comme nous ba magasin te ba qui prend ba nigérien wana te awa okoza na facilité okoza ba pièce ya ba recherche ya ba mituka même en face donc ils en venir ce oyo eza uniquement pour batera ba mabende batera ba pièce ya mituka donc na ko sauter na wana te faut c'est oyo za tribunal. J'espère que bon mona parce que biso na kata chaîne podcast to lo makambo eza réel to ba makambo eza bo solo elle autozali zone oyo bisika bande ko ba otsali mo marché pirate ba parasol o ezali et que mo réel bena azora ba ibilili kaka ndenge zala rapoto même mora naye donc tribunal ezali awa bisika bande ko pe ba sambisa ba makambo dossier ba procès tellement belé donc vous ko beta les solo moko ki avenue moko ba tekra ba mabende ba pièce ya ba mituka ba pièce presque tout roluka yango yo ba beka yango avenue Farage oyo 16e avenue na kati ya commune ya Kasavubu. Kasavubu oto abreja yango beaucoup plus na cave parce que ça terme moko to benga Kasavubu cave avenue Farage yango wana donc soko côté na kati avenue wana vraiment oza décider pièce nyoso koluka okomona ngo donc tout ça quoi avancer vraiment pour na ko sepelisa bande ko ba sabona na chaîne et puis boza tellement belé ba diaspora ba na poto bo tenir biso en rigueur parce que to sala musala pour te faire découvrir ba tout le monde mobima ke Kasavubu vraiment moi différence et côté il y a ma casse peut-être tout parce que ça va Kasavubu ça va commune oh vraiment et ça va commune oh ça va lisu ya Kinshasa et ça va commune ça va tala ya Kinshasa donc tout ça toujours na direction ya Asosa direction Asosa oh yebani vraiment nous ça quoi avancer tout na avenue Farage à Chikoto koma na avenue Banalia donc j'espère que bon mona TV za radio te naza besoin pena ba commentaire na bino ba commentaire na bino ça la biso bien ba encouragement na bino
les bozongi ça biso pena droiture à musala vraiment et ça la rappelle biso du tour makasi donc ezali avenue Banalia j'espère que bomona na habité so na kosa beaucoup ça va commenter donc elle mara de la presse au kosi biso to elle mara de la presse au comme ça biso te voilà aux avenue Banalia toujours na kati ya commune ya Kasavubu na direction à Sosa donc les découverte yo tu préférais que vraiment que ça là on peut faire découvrir batou Kasavubu eza commune à Munene Kasavubu eza commune oyo vraiment to zoa chance ya ko bimisa mokonzi oyo ya gérer ka biso pe à l'époque Joseph Kasavubu paix à son âme donc to commis déjà na kati terrain ya Sosa donc bato belé ba yeba terrain Sosa bisike za la raté terrain ya Sosa yango yo terrain ya Sosa oyo ebimisa ba joueur ebelé na commune na Kasavubu terrain ya Sosa oyo esungara même ba sport tout ba judo ka ba bima ba lutteur ba boxeur ba presque ba champion mi eza bisika oyo moi sport à loisir et salamara eza bisika oyo et pesera honneur ya commune ya Kasavubu parce que na commune ya Kasavubu nous appelons na ba terrain militaire donc terrain ya terrain ya Sosa eza bongo encadré na avenue Banalia avenue Opala na avenue Lukando donc eza na 3 avenues oyo eza na base ya terrain à Sosa. J'espère que bozomo na bana bazo saka na kati ya terrain manifestation monte ko zala awa oezaki bongo mukolo ya ko honorer mémoire ya notre président Joseph Kasavubu vu que oeza commune Kasavubu ne bataki penda podium awa ba musique beta maki ba manifestation vraiment elekaki ba cérémonie ya minene elekaki awa donc yango moni bazolongola ba biloko yo ba selaki ba cérémonie wana donc bon on a bien ça terrain oh vraiment sur les athées mais le lot ba joueur penza ba bimate na commune Kasavubu donc grâce à terrain ya Sosa oh on a ça plusieurs joueurs oh ba sala pe honneur na mboka na biso vraiment donc ça avenue Opala entre avenue Opala Banalia na Lukando donc tout ça quoi avancer toujours en face on est même avenue Opala donc avenue Opala oh ça la presse salami vraiment et bani banda sayo kino na force donc on est là toujours toujours ça découverte na biso toujours na katia comme na Kasavubu auto abrechara mingi kave et mingi ba kasavar nyonso boza vraiment ya ko sepela moi on appelle ça mbote na bogomese ya commune ya Kasavubu boza jeune loko la biso finesse masombo donc bon mon abino boko sport ya loisir et salama plusieurs clubs plusieurs équipes ba s'entraînera awa ba bozomo na bango dans lobby au moins ba jouer ba kobima awa ba teke bazala ki bon ko s'entraîner na kati ya terrain ya Sosa oza eza lokola lisu ya Kasavubu oza lokola stade de Martyrs na biso bana Kasavubu donc bana Kasavubu nyonso vraiment ba ebi terrain ya Sosa ça veut bana Kasavubu ba kenda mi kili bazo reconnaître en lisu parce que changer mon kevi ke banda ko tongami ba étage wana banda ko étage bo mona ba église wana vraiment ezaki boete donc par rapport ya mokili ne monde za ko évoluer ni be mboka bazo construire ba nini ba prince ndé moi différence ngo kota donc bo mona bino terrain ya Sosa yango za ko avancer en découverte de bon c'est là qui bino na mukolo lelo tout la kisabino moi partie ya munene ya kati ya commune ya Kasavubu to préférer que vraiment to banda yango na Sosa pour ça direction principale oyo batongela muto yo asala pour Kasavubu commune ya Kasavubu lelo koma na moi likolo Joseph Kasavubu qui président yango to préférer qui to ça la découverte na direction ya à Sosa donc déjà vers force donc tu rebête peu moi solo mukila mamwetali ba moi ba baro et sala ba succès pe na kata commune na Kasavubu o e memara pe ba autorité belé o e memara pe ba te belé ba uta ba différentes communes pour na roya ko passera moi ba détente na bango ko sala vraiment ba ambiance na bango vraiment donc tu comme na force wana vraiment to like ça quelques places les alaka te beza radio te donc malgré ba place musu za moi ba place musu malamu mais tu vas découvrir bino kaka ce qui est ni les a communes à Kasavubu donc bon tenir biso rivière tel na biso bino o eza venu Lukando donc avenue Lukando yango yo na gauche na nga Lukando na droite na nga Lukando parce que Kasavubu eza ba avenue milai donc ça quoi ba commune mususu te ezalaka avenue mukuse tinel non biso na kata commune ya Kasavubu eza avenue mulai banda sayo kino na force donc on est là donc tout ça pour avancer on va vers Lukando à Sukoto comme vers avenue Yaouma
Donc avancé déjà. Donc on m'a vers avenue Yaouma. J'espère que boyebi syndication oyo. Donc hôpital oyo ça vraiment hôpital moko yebani, vous a parmi ba hôpital Aminene vraiment na kati ya commune na biso Kasavu vraiment et senga la sabine on va nous ba découverte que ah bolaki c'est le roboté oyo eza na kati ya commune na Kasavu place to rotsa matame na biso to faire découvrir bino nini oyo tomoni. Donc to commis déjà sur l'avenue Yaouma. Toujours dans la commune à Kasavu. Donc, to commune à Avenue Yaouma. Au moins, moi, commune à Kasavu, c'est commune à Ambiase. Vous avez un bar. Donc, moi, mouvement vraiment, ils allaient parmi les communes, vraiment, ils allaient Kasavu, parmi les communes. Parce que à l'époque, Kasavu, vous avez une commune très calme. Kasavu, vous avez une commune très calme. Vous avez Penana, Babar, ils avaient commis par-ci, par-là à l'époque. Donc la série bicho to ko la rappelle na ba commune ba Kasavu ba bar ezaki moi musika mais le ko la monde déjà pour évoluer ba bar ko bi mutu nyonso liboso le pangu na yo mona ka te bar mutu nyonso liboso le pangu na yo mona te bar à te terrasse vraiment mais biti za ma betu malam pour l'éducation bana donc o eza église ya pasteur église na biso ya les rochers frappés vous avez déjà que na commune sur l'église ezali mingi ezalaka malamu waki ndoke diminaka l'église oyo yebani makasi emsusu pe ba ndimina bang ndimi église oyo bazabi abona biso boko se retrouver na ndenge to se vidéo découverte bo moni pe église na bino et ça lui fait plaisir makasi maintenant toza ko traverser déjà avec force très cher ami internaute donc avenue Momboyo na bosse l'avenue Momboyo yango dernière avenue pour traverser force donc eza avenue Momboyo souvent bande ko na biso ya Kasavu ba Kasavar tout des ala ba mai régie des eaux vraiment bayaka ko futa ba mbonga ba mai na bango awa na régie des eaux donc to ba partir yaka ko futa mai ni ba bela to kata bino il y a Kasavu pour ya ko futa ba mai awa vraiment vers avenue Momboyo toujours dans la direction ya Sosa donc je vais te bapiner awa mo activité vraiment eza nango kaka ndenge ezala ba commune nyonso ba activité zali côté Ambiase zali côté article 15 bandeko balukaka mbongo zali donc par rapport à ba paramètres et tout vraiment esengaka commune ezala nango Kasavu eza nango donc toujours tambola toujours pour faire découvrir bino vraiment to bombela bino le côté donc place oyo tozo station oyo à l'époque ezalaki te non son abo sanité eza na bandeko ebele o ba place oyo donc place oyo sozo tango na ba finga yo do ba benga ba cheli ba cheli bandeko telema place ba cheli telema Québec na terrasse moko bar moko munene e bande ko sangisa bato vraiment belé babandaki ko route ba commis différent ko ya komela moi eloko donc bar ngo yango alobi ngo kombo ya mugila oyo même notre gouverneur ex-gouverneur André Kimbuta azalaki vraiment soki aye bar akangi guichet fermé pas d'entrée pas de sortie mais là pena mais là ndenge solingo mela donc ils a force oyo kabwani soko ke tout droit boroke de ti Willery obimba Gombe soko beti na gauche nanga oke de ti Prince Kasavubu bisika to ke chitele soki droite nanga disons et puis gauche nanga oke de ti centre d'accueil au viré Sayo donc eux le ko là rond point il y a force sur Asosa donc on est là jusqu'à expliquer bino place on a télémi vraiment zalaki na ba ndeko na biso ya basi pe bala basala rapé crop parce que vraiment benga ngo pe crop pour musala nyonso pe sa mbo za musala ba cheli bazali souvent au téléma mingi ba de ba ke ba prêter ba de ko bima na mugila ki la so mbeli moi bien na nezala kaka du moi cheli na ba négocier kaka ndenge ezala donc baro yo eza baro eyebani parmi ba bara minene na capitale na Kinshasa parmi ba bara minene na République démocratique du Congo parmi ba bara minene na Funa et puis na commune ya Kasavu donc mugila ki la yango wana oyo notre ex gouverneur André Kimbuta yango azaki vraiment pe ko
koya ko passer moi ba de temps quand ndenge ezala moi samedi moi week-end aye wana lokola zaki papa mo boboto bolingo akokuta ba jeune ba ko mela ba papa ba ko mela mo na ye pas kaki pe guichet fermé pas d'entrée pas de sortie mais là les so ligné donc ça ko avancer toujours donc côté siko direction ça to beta moi sur la force donc force oyo ezala lokola capitale na kati ya commune ya Kasavubu force ezala lokola capitale na kati ya commune ya Kasavubu oyo eza pe tribunal donc eza tribunal basambisaka kaka bandelo ezala ba procès ezala ezangaka nango te donc oyo eza penda grande instance de Kasavubu donc Kinshasa Kalamu grande instance de Kinshasa Kalamu mais eza na kati ya commune ya Kasavubu. J'espère que bon on a déjà les tobettes la bino vraiment ma solo de faire découvrir bino vraiment babiloko nyonso yoyeba ki vraiment te maintenant tous en direction ya force to uti na so ça to vivant en force. J'espère que la bisa bino mogila gila yango ti lelo ezalaka nango toujours eza parmi babaro ezalaka calme parmi babaro ezalaka ba responsable ba ko fanda abara ba loyenge te voilà asko to kobina bisika oyo bandeko na biso batekaka ba pine donc aba pine ba occasion et yaka vraiment awa to luka pine di pine remorque rejoint attention luka pine ya prado rejoint attention luka expliquer de tous les sortes ya pine au luka vraiment je pense pas que rozanga te donc on va avancer toujours na direction ya force vraiment et appelle la maman na statut surtout avancer ti na rond point nango to redécouvrir ngo ka ngana bino kala minute donc je tambola de yo on a les sous que marché biloko et ils ont demeuré toujours na capitale vraiment comme il y a plusieurs côtés beaucoup mo boye bâtiment biloko donc à la force pe biloko ya ngwana donc marché biloko bande ko ba te ka biloko occasion je vais le pas de ça la plus mesure à biloko sango na cadre de découverte donc il faut tout l'accès bino de ma place nyonso zo monde ezaki boité à l'époque et puis direction ya force oyo ezaki ba sous forme lokola ba direction lokola ba capella donc ba capella ezalaka mo ba sa ba nzete belé awa biso tant ko la vraiment ezalaka bongo ba nzete belé mais ba ndeko ba tika ba mapanga ba o ba somane ba kata sotali na elo nde ba nzete ezaleli ndepe elo ezalaki à l'époque très cher ami internet. À l'époque ezaki bon mais babaro bozo mona ezalaka te zaba mapangu mingi maman mo français bazalaka tellement trop dans secteur na force maman mo français bazaki ba maman bazaki ba majorette ya président Mobutu donc voilà bon abilo ti en face marché bilokos mais et ça la passe net au monde vraiment banzete bakata parce que banzete ezalaka moi bien pour na moi santé pe ya moulon pepe na ya frais il y a frais naturel ou on est ça la peine qui tombe ma casse donc quand les biso regarder le quoi dans la presse boto nous gato mais quand traverser après to continuer l'histoire na biso ka ndenge zalara donc vous appelez s'il vous plaît vous appelez nous a même moi na bino kaka donc pour nous ka moyen de traverser et bezar bon match ba commentaire l'autre bon si les bino na découverte yo photo la Sabino ba magamu susu on note là Sabino te faire découvrir bino ba réalité dans la kati ya ba commune bon na ba terrasse bon na ba mambo belé tout ça maintenant on a traversé donc on est là d'autant on a toujours j'espère que bon en face n'a toujours marché bilokos donc marché bilokos ezali toujours na direction force bon na bino mo ba article plusieurs articles ba de copier ba idéologie vraiment ya go fan il s'appelle ma solo tali bilokos donc déjà go tambola toujours même esprit avec mon caméraman je suis moi en train nae donc nous avons avancé donc bisika o to na force o da bisika oyo et do sangisa plusieurs communes au bayaka vraiment pour passer ba week-end na bango parce que commune à Kasavubu le peu commune lokola ba commune sous les alaki à l'époque commune à Kasavubu commune lokola ba commune sous les alaki to pétrole lula to kende ko mela na kapela to kende ko mela na matonge to ko mela na nina na ni wala nyangwe ni pe Kasavubu koma na pe mya to benga na ndene to kutana Kasavubu ba place donc ça va plusieurs terrasses ça va succès donc à surtout comme déjà parti à 17h 18h ambiance bandaka wa vu que ba konzamboka ba joie moi les kanisia ko stopper ta musique na 21h30 vraiment ça la bien pour ça ça la bon te ngeza la terrible
moi idéologie on a vraiment il y a 4 musique à partir déjà 21h30 et ça la bien du même terrasse on a comme chez mère Annie Béton donc yindara mabe les que bana pote belé da bayaki ba vacances na bango ba meka pe robeta tour ba kasa pour ba comprendre bela on comprend déjà on a donc marché biloko c'est toujours au mona biloko marché biloko c'est toujours na kata komina kasavu donc pressing wana oza na se ya terrasse oyo na uti ko bisabino très cher ami internaute pressing wana ezaki parmi ba première pressing oyo c'est bazara na direction ya Chaba oyo ezaki beaucoup plus référence oyo komaka et comment le arrêt de bus donc boki tanga na pressing oyo yango wana et fuma makala moi toujours dans l'école primaire sur la bourse c'était même en quelle année sur la bourse santé ba né et cause la ba faire ba idée roya vraiment que pressing il y en a qui bana porte bana partout de ba comprendre maintenant pressing on a parmi la pressing à minel ba première pressing donc vous comprenez quand moi côté moi bisika moi mbia sa musique ezali donc Montréal je la biso pena ba bilingi ezalaka au traverser pour ça va commenter vraiment ça la musique tour ma merci. Voilà, tout ça pour avancer toujours dans la direction à force. J'espère que bon, on a ça de fait criminel, on a fait côté plein de force. Ma commune est belle, bah y'a ça là, bah mariage, bah on a ma bala n'engage à la cara, bah mariage religieux, planète force, y a un autre outil au leka. Nous a pour avancer toujours. Toko ma déjà bisika oyo ba on aura rappelé bah papa bah bundara bitumba pour la mboka na biso to benga bango bah ancien combattant. Donc parmi ces combattants so bakufa kufa etikala na papa moko sur la seba recherche yenda ko na bon monde tout ça ko koma vers rond point force oza je m'excuse oza rond point oza vraiment peu connu oza connu ba baye biango oza reconnu ba baye biango donc déjà pour avancer déjà vers yango mais biloko bon on a que l'istul kam to lo bezanga apeka ndenge zali parce que marché biloko et joue vraiment place na RD na Kinshasa donc et c'est basé beaucoup plus mais tout le monde a na baboma tout le monde a matadi ningi za la rapenda mais na Kinshasa penda bozo mona na direction et à force depuis to kotaki ça va plusieurs parcelles au vraiment louer comme la location au louer ba ndeko na biso ba tekaka ba article ya biloko oyo tokara na Europe bokaso d'Europe to benga bongo marché biloko to benga bongo biloko ya kubuaka to benga bongo na ba terme tout donc faut tenir une soirée regarder voilà bon mona susu yango donc toujours marché biloko donc awa pena to vraiment les gana ba bon ma bisika ba port vitesse à biloko c'est comme tellement makasi voilà bisika oyo na expliquer qui ba ndeko na biso notre cher ami internaute bisika oyo ba sie combattant ba bundara vraiment bitumba pona ekolo nde ba honora bango na rond point force oyo statut ya ba ancien combattant yango wana vraiment les biki bozo mona ngo vraiment na beauté donc les abis aussi au
touti déjà vers rond-point force ngana sera place oyo très cher ami internaute bisika oyo basali station ezalaka à l'époque ezalaka na lopango mo awa souvent banotika ba mabaya donc ba chèque bandeko batama awa banozala soki bamoni butu ekoki bake kota na se ya nini ya rond-point wana balali donc soko olekana bakati osaki olekana bayibi yo olekana babeti yo bacrime mpena eleki kosalama mingi mais la police tant oyaki ko se baser en face wana nde makambo vraiment ekomaki dans les bons donc place gérée donc na sepeli ka cette station ezali mokile kaukaraté donc er nyonso bandeko bayaka oluwa carburant station zo fonctionner donc elle fonctionnait toujours donc tu traverser toi même la même direction donc direction munene o eza babenga o direction Gambela j'espère que boyebi boyekenda ti grand marché bimati rond-point Gambela et puis pour nekenda ti et qu'il y a des éléments, tout ça. Donc, nous sommes basés beaucoup plus dans la direction, il y a force publique. Force, c'est normalement vraiment pour rond-point, on est, mais on est pour direction et comme force. C'était comme ça. Donc, toujours, Tamboula toujours, pour faire découvrir la diaspora, la poto, partout dans le monde, nous expliquons que na bisika tozali kota bokila gila na bisika bino ke direction force oyo ezala parmi ba direction vraiment ezalaki na mopepe ya makasi à l'époque ezalaki ba direction mo soki okoti yango o sepela ni to mona na bakapela voire même omoni potoni ba nzete ça entouré donc ezalaki ndenge pe kuna ezalaki donc direction force ki direction mo basera Mobutu ezalaki kitoko makasi vraiment donc elo nde sepelisa nga po bakataka ba nzete te banzeto esi ba paysage esala ngo kitoko awata oyena moment ya moi ozala calme ofana mon pepe naturel les oswayo komona bino mo paysage banzete vraiment minga kolozate minga kolobezate ni sozo mona et puis matoi ezoyoka donc awa pe bande on a biso basala toujours ba cop na bango ya ko teka ba pine o ezaka ba occasion et puis bande on a biso vraiment ba préférer rapper ko ya ko passer ba détente ba week-end na bango ndenge ezalaka comme d'habitude voilà na direction en force Tolak Sabino vraiment président là on a boy donc voilà moi ma connaissance kaka nakutana mon président Fiston Baptiste il y a groupe théâtre donc il faut saluer kaka na koleka te donc oza mabele na ngai pour comprendre la TV radio. J'espère que la fois passée nous avons ah de bêta qui moi le solo mo ma Italie ya kamundele ya ngombe tout ça là on espace oyo to meka kolia kamundele donc bonjour voilà donc bana photo bana partout dans le monde moi et ça la moi beso tout temps moi na quartier mo mbote ça la bien kitoko maintenant awa to yoko mona sikoyo bande on a biso baso makamba pa ba force mususu batekaka et puis mususu bakoma ko l'USC yango bandeko oyo bakoma ko lemelaka biso ba biloko ekendaka ba boma ba matadi ba mwanda auto bengaka bongo ba agence de voyage donc à l'époque ça a vraiment des places ça donc ba résidence ya ba famille ba do fana na bande zalaka comme d'habitude mais après quelques temps ne bandeko bakoma ko l'USC ba loka et donc comme bazo moi location je m'excuse bazo l'USC ba mapango bandaku ba maison ne zalaka kaka ndeko ba ko se baser beaucoup plus na kotaka ba mituka minene o ememaka biloko efretaka ba chance de voyage de la minute so lingo kende déplacer au Québec Congo central au Québec province mususu Congo central au Québec la matadi au Québec bomba au Québec mwanda ko hésitera te oye vraiment na direction force là ça déjà direction mosoko lobby kaka ba la biso ba agence ya voyage bon là ça donc maintenant tobi masoko la direction ya force sur Éthiopie si Éthiopie oyo e banda penda na marché Gambela ba tout ba kimaka oteka na kati ba yaka na moko se basé en Éthiopie j'espère que bomona bakemba oyo so bomona oyo eutaka ba province donc bakitisi ba biloko na ba agence ni ba yaka ba welisi na bango pour la moment tengela ya matembela bana kaka ndenge ezalaka
donc Makemba. Et puis elle côté yo bisika bomo na nzete ya lidame oyo ezali eza lopangu ya mama moko azalaka na mama movanse auti déjà ko tika biso vraiment ba mama o bande ko bile on a betaki lisolo ba série ya ba majorette o bande ko yembela président Mobutu bazo bina na sengonyo so wana vraiment lopangu oyo ya lidame ba bengaka yango numéro 1 la première parcelle ya avenue Opala donc numéro 1 yango yo maman au passé azalaka wana azate mais famille ezali pe résidence etikala wana donc ça place moso botu na rapport maman au passé ba relaxa yo awa na Opala numéro 1 beaucoup na ndenge ko macadamiser Opala à l'époque ezaki boete ezaki avenue ezaki na plusieurs parking pe ba dépôt ba ndeko uta ba intérieur ba teko ba ndeko kitango wana le bandi koteka donc bomu na bino moko ba Makemba nyoso so uta bongo ba matadi tango yara ba mituka oyo amituka ya ba agence wana nde bande ko bayaka so bakitisi bawelisi koteka yango po ke biloko ebeba te donc voilà ba pe bayaka so mango asomi yango akoti na grand marché ateki na en détail même ba avocat bo mona bino biloko uti province ça pena tellement frais kitoko ba manioko ba bitabe donc yo sala penda kitoko et puis biloko akoliaka mingi nde yango fo toliaka ba Makemba bo ezaka bien pour la santé toliaka ba avocat bo ezaka malamu mingi et puis ba mbala ba safu bozo mona bino moko ba sala pena moi marché pirate na bango oyo batekelaka biso biloko eutaka ba intérieur kuna na ba province na biso ya RDC donc tout ça pour avancer toujours bisika oto ke ko chikele na biso bisika ba grand bisi penda oyo kendaka ba mwanda wana ma grand bis oyo kena ba matadi oyo kena ba songololo et puis mususu pesana kena ba lufu za tellement ebele et puis c'est basé beaucoup plus awa oyo comme la référence donc à l'époque pena biloko ezalaki ke ba agence oyo ezalaki na ba place moko ezalaka na kala ndeta mwa mutu moko aye afongoli mwa idéologie na ye aloué mwa lopango mo awa ati agence nde mibale misatu 4 et 5 bayaka koya nde mpe bakoma bango nyonso bongo koma référence force na ba agence ya ma province donc voilà tolakisa bino mpenza ke TV eza radio te tobandaki mpenza kuna tozopesa mpenza badétail presque tout la découverte oyosala lelo na kati ya commune ya Kasavubu oyo première partie tolakisi bino vraiment ma place essentielle ba place oyo eza ba clé ya commune ya Kasavubu tokozwa temps ya ko réfléchir pe ko kangisa lisusu deuxième partie oyo tokobeta siko masolo ya ba star ya commune ya Kasavubu tokobeta masolo penda ba star en général ba joueurs ba sportifs tout ça donc voilà siko tombi tout na vraiment na mboka na biso vraiment eza ba partie mususu batu bayebaka te même aux gens qui chassent, aux gens qui mais oui, bah parce que la partie va découvrir, il y a découvert, on doit faire découvrir même à des bazars qui. Et ça va pour la bonne apôtre bah diaspora, non même biso na qui parce que moi nous sommes là mon casa, vous la place nous sous ba comment aller. Alors ça va découvrir, on peut faire découvrir bande comme sous à partir de émission ko yé ba place mo so lo pakala vraiment et ko sala qui sont ma casa. Ça vraiment ko que les bisika auto ko chité. Donc ba bisi yango yo eza ba agence o pele me makabatu penza ngokende songololo ngokende lufu bonsoir ngokende matadi okende pena calmement no omona abazo scotcher ba biloko ndinga ba kolete ndaka bazo scotcher ba mama biloko et puis awa bantaba vraiment yaka tellement ebele awa bangulu bangombe parce que bisu bazala ba voilà, vous comprenez quand ça macadam, hein? Moi, il faut moi les pour me ça la radio. Donc, on est là. Donc là, ça vient toujours. Donc, déjà, bazo kangabilo, pas que déjà va départ. Donc, si quand on va découvrir, on va Singapour, on sait que bientôt déjà, bazo pesa de pas avec les disques oyo, bazo qui nous tient. Donc, oh, nous sommes à qui cherche l'article 15, ba bidon mini momoni o ba bidon za mini ba celle là on met ba copa d'essence. Nous sommes que Congolais vraiment à vivre sur quand on a côté Congolais à comment qu'on luka. Donc ça ba maman musu bo mona boye. Ye aime sous na semaine à la aime sous na Kinshasa aime sous deux fois parce que base mingi eza na intérieur bisika mbongo ezali mingi eza ba province parce que tout ça richesse ba bénit ba Makemba mona ba Makemba outil so lelo kwa boye
vous allez vraiment dire tout ma casse. Mais la place où tu habites, ceux qui ont bébé, c'est que bébé, parce que direction, c'est une place comme pour bébé, j'ai habité dans le fait, c'est moins difficulté, de voyage, beaucoup de donc, c'est vraiment facile. Place où moi, supermarché Tongami, à l'époque, Pesaki Bouete. Donc, moi, innovation, les autres côté vraiment. Donc, maintenant, tu as Prince Kassavou. Prince Kassavou, on a El Oyo, et Kaboli, Bongo, commune, il y a Kassavou, Nakalam. Donc, El Oyo, et puis Oyo, les alliés Kassavou. Je préfère que vraiment la Sabino, c'est nos découvertes, il y a commune à Kassavou, mais la place où vraiment tu pointes qui va place où ça va point clé, il y a commune à Kassavou. Donc place où la direction pour Kassavou, ils ont reconnu et vraiment et puis c'est ça qui manque. Donc avec le temps, tu côte à côté vraiment ma place nous sous nous to la Sabinoté na kati ya chaîne, il y a du podcast. Dans un poste vraiment il y a ma commentaire na et mata. Donc découverte des alaramala mingi, découverte des alarakitoko mingi et surtout la bille pour s'abonner à la chaîne, la bille pour tout ça la même découverte, to lembaté tout ça la moussa pour se faire. Nous on a toujours remercié dans nous bateau bazala. Bon motivaka biso, basala biso nos aloko ba boss na biso, mon boss Oni Malundama, boss Yannick Malundama, sans oublier boss Check, ne pourra pas en remercier directement. Bateau va s'abonner à la chaîne vraiment. Le rôle de la famille Matula Mobimba, maman Matou Koti, mi amour et Matula, mère boss Solamong, vous êtes tellement belé, ma maman chérie, maman Laura Chou, mon thème à boss live, Bateau va soutenir le rôle de la Gloria Gonda, la fille en couleur. Sans oublier ma grande famille Mialou, Terrain Mial en Allemagne, ici dans la Paris, Sephora, ma petite tête chérie, sans oublier notre cadet, Andy Mial. Donc, Nazaki Namorote, Nazaki Bongona Mouto, vraiment Simba caméra, on est côté moi, on a souka, mon caméraman privé. Je suis moi, sans oublier mon manager, artiste, big manager, Merfing Lamaba. Sans oublier aussi mon vieux Argo Maka en France, à Paris, Boza Penza et Belé pour la émission. On a vu vraiment beaucoup toujours pour la émission, beaucoup toujours pour liker. Il y a eu ce podcast déjà écouté la plateforme et tout. Tous en page Facebook, il y a eu ce podcast. Tous en Instagram, il y a eu ce podcast. Tous en TikTok, sur le il y a eu ce podcast, on s'abonne directement. On s'abonne les armes, Kafou. Et on a mis sur la chaîne YouTube, on a mis sur podcast, s'abonner directement. Pour nous lancer l'émission, on a notification vraiment, et le rejoindre à téléphone, on a l'émission qui nous a souka, on like partager vraiment. Il y a un plaisir, il y a un découverte qui te relate. Ceux qui vont à toujours pour nous s'appeler ça. Bah s'abonner à la chaîne, il y a ce podcast, on a les bandes, on a qui bon na Prince Kassavou, on a sauce à Tamboli, on a laissé la place, on a pena, bah place historique, la commune Kassavou, to côté en force, banda à sauce à Kino, toye koshi. Prince Kassavou, donc vous appelez Belé, Tolinarabino, Mini Bana Poto. Bana parfait ma diaspora donc bana mikili mobimba vraiment elle marque de la presse à l'elabino ya grave donc bosaka exercice oyo bosaba commentaire belé bon like bon partager nazala pour on se fait ça bino bakaka sans oublier bana ngai mon bébé gratis Mialou mon bébé winner mon bébé Valencia tellement ébélé ba gros bisous de bateau bazala vraiment soit on lancer mission tala mala mbangu à like partager no bakaka sono na profiter ceux qui pensent Nzambe azongi tenga na bio kokutana à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye.